Soso Moutara les alois. Wiki 10 000 à Moutara là. Soso Moutara 10 000 francs. Sachez quoi? Qui va à 13 000 francs. C'est moi la paix, moi je m'aime sur le bon. Là, bas mi balai. C'est moi la grande sœur qui a mis des paliments dans mi sac. Je vais d'abord on a fouf. Ma petite bon là va tirer comme sur la terre. Et puis foufou là c'est très important pour l'estomac. Bonjour mon ngombe il y a propre ouais zéloté. Parce que 1 kilo ça n'est. On les kilos on a 10 000 francs. 10 000 francs kilo. Oui. Malgré mon abisso et ça pendant zo cycle bien témoin. Toujours te kango penda bien. Voilà. OK, toujours avancer na biso muke. 3 000 5 000. Bana poto boyoki Nyamazama la Kinshasa. 3 000 piku. Oso chonga ingana yana bana ngane so sei. Nanga wana ata fufu 4 boules. Q. O se ya biso yango yo oyo eza biso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika. Bonjour, bonsoir, la balayette service au podcast. C'est toujours moi votre M servante, elle m'a de la presse et à me pousser. Mais qui est autre m'a dit la pique de la presse, ça comme la maradona, la foot, c'est dans le milieu. Na roche moi ma démission, ça n'a remercié ma boss, la dit ça pour ça mon boss. Roni Maluna ma boss, Yannick Maluna ma sans oublier aussi notre boss. Checking la langue pour pas la remercier directement. Famille m'a tout là, on va s'abonner à la chaîne, moi bon notre mère boss. Maman Laura Chou monter ma boss live, ça s'oublie aussi. Maman Matou continue à mort depuis Anvers. Sans oublier aussi mon vieux de Cathy, mon vieux Capolizo, pour moi on est Britannique à temps depuis London, pour pas plus savoir dessus dans mon vieux. Avant des vacances monter ma maman bougie depuis Grenoble. Donc voilà, on a toujours collègue Sabino qui était à la radio, très cher ami internaute. Maintenant, nous sommes toujours dans la commune de Kassabou, précisément à marché Gambela. Bon, Touna, elle m'a de la presse dans le marché Gambela, ça souligne. Le loyo, oye, baba, puis à Bilo Rolia. Ni qui va te belé pour le Rolia, c'est un lélé Rolia fort. Le lélé pas na poto, ma diaspora, votre qui tient ça la Bilo Kala, pour que na poto, vous avez raté le lobby, tu retrouves la prix combien? Le lot pour nous, on a pris bonnet. À l'époque, on va prendre 100 francs à la 200 francs à la mais les lots, on va plus prendre comme là. Matemele, idem, même des pistes. Donc voilà, je suis passé, je suis fait mon caméraman. Place Lazare, aux avons direction Gambela, précisément dans l'avenue Sport. Aux entrée, il y a porte à Mounene à Gambela. Donc, entrée principale, il y a marché Gambela, il y a l'avenue Sport. Surtout dans elle, il y a juste à venir, elle est souka, pour ça construire dans Wendy. Donc, c'est l'entrée dans là, n'est qu'il y a pas mis le Rolia. Donc, il y a pas mis Souni. Il y a des légumes, il y a des foufou, il y a des épices, tout comme ça. Tout là, ça va dans le porte, n'est pas qui doit vivre à car. Ah, bah, diaspora. Puis, on est qui est kuna. On a vu que vous avez géré le Roland, mais qui est abonné, bah, à partir de l'émission, nous sommes entrés dans la tout là, pour faire biloko Missouni. Après, on va faire matiti, on va faire des pissi, tout comme ça. Et c'est la chose toujours branché, fait connecté. Quand on a la chaîne, il y a vu ce podcast. Moi, on a seul entré dans là déjà. On a déjà entré dans là, très cher Internet. Non, comme on a eu, bisous de l'Ibanamike, maman, bisous, nous sommes pour 1000 francs. Et nous sommes à 3 jours à l'époque. Est-ce que pour 1000 francs, dans le moment où ça sous 3 jours? Point d'interrogation. Aujourd'hui, on a une abino, vous s'abonnez à la chaîne, vous avez la découverte. Nous sommes déjà en train de la côte déjà, aux apports, on reporte à mon aile. J'espère que bon, déjà beaucoup de faire ma papa, ma gourmette, ma fantaisie. Va changer la mission bazar libanda wana et puis abatera ba bijoux tout comme ça mais ça osé porter lelo to fait de kufu bino nene wende koma na Kinshasa l'autre fois na sala annonce na awa na zanga na mongo belete na mongo mukila sala marché na ngapena
bana banyaka batondaka mais lelo oyo naye kosala wenze te naye koverifie nde bomona biloko bana poto bomona biloko babenga yango nini oyo eningana oyo ese na poto ezali à suivre donc tokota déjà porte ya monene nayeke parti ya liboso ezalaka parti ya bijou bandeko ozoteka babijou bagourmete bamosu batunaka mpona ni bandeko bateka na parti ya bijou bateka biloko ya rouge na kate nayebi te wana pour moi nayebi te très cher à notre internaute voilà osali entrée donc entrée tosali na porte ya monene première partie ezalaka bo parti ya bijou vu que toye awa mpona mamotali bijou te te mpona mamotali wenze marché na otambola nakoma ti place biloko lie ezalaka parce que eza plusieurs personnes batikaki ntiasa kala badiaspora bokenda poto kaka nde botika marché gamba ndenge ezaleli nayebi te so yeno asika eza bafa bijou yango te korésiste toujours voilà nao marché nana mposo nayeba ndunda bitekuteku est-ce que les 500 francs ezalaka lisusu to te est-ce que 1000 francs ezalaka susu to te so ndenge osala wenze nge pesaka motu mpasi lelo lelo nasala wenze te nde kolakisa bana poto bana partout de le monde ndenge nini mambo olekaka na Kinshasa donc voilà je préfère mieux tokota apere misuni très cher internaute espere bino te mpe eza radio te lelo toyo visite baprie biloko na marché gambela mais po tokobana no bapesa misuni parce que nga linga misuni fort nga matiti soko otie na tiare atime musuni tina balabala na ofia mokuwa wakende alamba ye musuni voilà pas avancer j'espère que bomona déjà biloko fraîche donc aza ba viande fraîche engaye mabumo boye mona okala maman te so bomo bazelo mais original yango mabumo oyo to paso na mai moko rolamba yango bokolia yango sans zelo mabumo ezaka nuo wana to paso na di mai ato chez pina omona kala papa bonjour d'abord pour santé Comment on a mis tu visite ka ba biloko na marché ka biloko kolia mais na kebu na zulu me babuma boye namona ngokana bon mabuma boye e bana ko mona na ti na kala se to na chambre froide to so mabuma ngombe unokuta oya mwindu sur so mengo boye mato to na wona wenze bi bama ba déclarer zéro mabumu salité mais tu ko pas de na tamoro be me changer to oyo so mato ko to be propre biloko comme plus moins bien mais c'est comme normal mais ça le biso bien et qui n'ara boye c'est moi comme la prix normal siko à l'époque ils avaient combien kilos le comme combien à l'époque kilo très cher internet il y en a tourné voilà très cher internet les autres ont invité biloko à relia ba près biloko to toyeba on est très important parce que bana poto ba mo ke ba l'équipe biso biloko lia biso l'équipe non bana poto l'équipe biloko lia mabumo na poto ezali à suivre papa bonjour bonjour comment on ngai na pasa Bruno papa Bruno to visiter marché Gambela papa biloko lia to na posa bana papa mona ni to lia na Kinshasa to posa bana mona ni to vivre na Kinshasa papa biloko lia le to visiter bino mo oyo e mona na rarement mais to mona na mbesa bino ebite pona yo babumu oyo ezoteka manene bon ezoteka mana pasi po parce que tout le monde ezate mais biloko kitoko ndenge yo moko moni etemi wana mais il n'a pas les clients ok parce que l'eau kitoko les clients ça dépend mais tant mbongo ezate ozofuta bato te bato ba ofufa ndenge ni bakolia c'est babumu oyo propre ezate le koleka wana mwindo lia est-ce que mwindo ezalaka na mwindo te papa na mwindo te ezate bon mabumu soko molo na qualité oyo parce que notre tout ça la choix donc tout ça la choix tout ça la choix tant yo ozoke no somba yango folinga opona po client pe amona ngodo asepana na yango lokola yo mo ngo zana mon susu okosoma boye omona ngo zelo pour bizarre ozolia yango na ba zelo na salite nango yo moko okosepana yango te
eloko ebongaka faut ezalaka propre boye ntango osokoli yango opase yango olambi yango bana bale vraiment basepeli na yango sikoyo osomaka bosoba yango par ram par carton par kilo to ndeni bon tosomba yango par na carton donc ndenge eza boye par rapport ndenge ezalaki ya liboso na sikoyo eza na augmentation eza mpena biloko eza ya komata parce que donc moni tosomaka biloko mingi eza mpe bendie donc bendie bango bapotaka yango donc vraiment eza cher ezala viande ezala mikila ngombe nozomona wana donc vraiment eza cher eza ya komata bamati biloko ba $20 likolo ba $20 neti carton ya viande ezalaki $100 ekomi $140 donc comprendre viande carton $100 nakala ekomi sikoyo $148 de $148 donc bamati songo mpena ondie na nko neti na filme sikoyo na moni mikila eza ni ya ngulu to ya ngombe mikila ngombe oyo mpena toliaka kala yango mpena oyo bamama biso baliaka ntango mobutu wana ntango à l'époque botiango ndeni botongo zela pardon nasimbana oyo eza ni kilo to ndeni bon wana eza kilo te ezali poids d'hiver donc classique bato bamisu bakopa poids d'hiver te fo classique biso na nini bon ezali donc mosusu ne eza boye eza ya koleka bakilo ntango moto aye opesele ye oyebisa kilo eza boye demi eza boye nde okateli ye opesele ye par kilo ezalaka te donc kilo nga otala yango na kilo moko combien mikilo na kilo yango eza 22 000 francs na 20 000 bon ezaka boyokani bosololi nakoki opesa ye neti yo boye nakopesa yo oyaka ngombe na ngulu ngulu yake te ngulu ya te ngulu eza mpa baninga mosusu oyo eza mikila ya ngombe mpena oyo ya original oyo toliaka kala ntanga kasavu obi bien mikila ya original ya ngombe boliaka ntango kasavu mikila ezali na prix nini bon ezala na prix ya se ezala na prix mpena ya se makasi na lelo oyo eza komata makasi neti tozosomba yango na minute oyo ndenge ezomonana te tozosomba yango na $75 $75 par carton oui par carton 10 kilos yo gagné combien bon ça dépend ya ndenge okotekela vente na yo okolanda mpe 15 000 mwa 20 000 bana ozwa moye eloko ya kolia voilà biso bolobaka motali mabumu ya ngombe tomonaka mabumu ya ngombe singa nayebaka te bimaka wapi eza kati ya ngombe ngombe aza na baparti ebele ozokompane biloko nyonso oyo salite nyonso ya kati nyama nyonso azalaka na le 5e quartier na ye nde yango babengi mabumu ya ngombe ya ngombe po bakalite nango fosala ndeni mais ntango yo neti nga boye moteki nga nakina kosomba do naponaka nayebi ke oyo esepisi ngai ntango naoteka yango bato mpe basepa na yango awa par kilo topusana nao wana très cher ami internaute badiaspora bana poto bozomona mabumu ya ngombe oyo ya propre oyo azelo te siko kilo eza ndeni le kilo nango eza 10 000 francs 10 000 francs kilo oui oza sûr oui soki yango mpe osombi opesi nga 10 000 nango tila o kilo demi 5 000 ouais basombaka baya oyo bayesu te mabumu opesi biso pe meza zelo deja baya bon eza sale pas bamama mosusu balingaka biloko ya moche neti biso toponaka ya mundu ezali ya mundu eza na prix nango ya pembe boye eza na prix nango nakoyeba parce que nga na ye lelo oyo naye na marché gambia mpona yebaka prix ya biloko mais pavillon oyo tozali ezali pavillon banda banakala nakoki baserie bandaka oui pavillon oyo eza ya kala eza ya lelo te depuis mama penge azalaka nayebi ete nga nayebi ete classe biso nini mama penge nayebi ete nga na mwana moke bon ngai mpe nayaki mwana moke oyo bapesa komo marché lelo koma marché urbaine mais komo longo ezalaka liboso do marché mama apenge azalaki na bon azalaki bon nakoyeba te nayebi ke azalaki représentant atanga mobutu donc ye nde moto azalaki so basengi wana ya mobutu basi biso ya mobutu te basala mobutu mosudi na kisasa ezalaki nini ezalaki biloko moko kosabote to biloko ezalaki cher to ezalaki ni classe biso kote wana bon ezalaki moins cher ezalaki moyenne zéro vraiment ezalaki moyenne zéro papa koyala boye asali mpe marché na bien mama asali marché na ye alambi asomi biloko mama akelamba bana bale basepeli mais lelo difficulté ezali ya po moto asomino
donc musuni ya ngombe du mikila ngombe vraiment eza pasi. On a habité message no parce que na otambola mete baninga masa ba mesa poto sola hapo bana moto amona ndenge ndini aba ko se passer pour biloko olia. Bon ilo balanga suka ngolo ba apesika bandeko nyonso atake ba congolais toza bomoko na kati na mboka po mboka na biso ekene liboso. Merci beaucoup. Bon boulot lelo donc. Très cher ami internaute, maintenant nous sommes toujours dans marché Gambela. Bon mona ba noko ba yaya ba papa ba leki. Ba sala musala oyo et puis ça va mbongo. Donc biloko ba bien laisser rapport au liango biloko moko boye ba to kataka rangaye. Très cher ami internaute. Donc musuni donc voilà un tabac j'espère que maman va tabac yango donc on a le polo ya tabac bana poto bolinga ko somba tabac tu vas prendre na maman bonjour comment on a ni maman Rose et puis sur notre office marché Gambela tu vas prendre biloko bana poto bola na biso ba ya kin banga ba prendre biloko donc on a tabac to boloko za ko eza na $20 $20 somme tu as $10 je t'ai rien $15. Parce que maman, déjà au commun la coupe au toit m'dassi. Maman Rose. Santa, qui met en costume, mais va vérité. Maman, t'es vérité, oui, ça a réalisé à TV. Maintenant, tu as bossé la TV, elle va commenter, c'est Santa solo. Papa bien les coffee. Au coopérer en la pousse la peine à terre. Mouton coopéré à l'hélicoptère. Bala poto. Pour la tête. Une poto héros. Vous êtes stressé ma ligne pour me la whisky. Awa. Tu me l'auras l'hélicoptère. Le père a été comme la l'hélicoptère. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment on est? Papa Mouteba Pascal. Papa Mouteba Pascal. O te kamisuni. O me l'hélicoptère. Expliquez-moi son nom. Yangolo tozo te kango très très bien. Voilà. Malgré mon abisso et ça penda ezo cycle bien tes mains. Tozo te kango penda bien. Voilà. Ok, tozo avancer na biso muke muke. Alors, tozelaka oyo bako soutenir biso mboka vendre stable ne makambo eko marché. Mais toza penda posé. Ce que tu veux noter la mission ngulu. Ngulu wango suma ngona ba prix de gros to ba prix en détail. Tosomaka na prix de gros ngulu tosomaka par kilo. So ba peser ngulu mobimba le kilo na 10 000 francs. Bazui monta ba kilo oyo ko peser ko beti siko machine sikoyo fois 10 wana. Par exemple peser 90 kilo monta ko beta wana nde yango kolongulu wana akozwa. Nde tosoma biso siko to bandi ko tsana détail. En détail siko soki ekwesine ke oyo na journée oteki muke biloko to elala ko tsango. To tsaka na conservation moko ya bien. Eza ne sika na ngo. Donc conservation ezaka très très bien. Mais baraté apparemment. Mais baraté bimi pene eza pena propre. Attends une semaine rien. Une semaine ezaka propre. Voilà. Pour na ba ke bini motira biloko epola ko message. Biloko epola toza na ba vétérinaire ba Jean bazali. Soya bazo tamla boye, soya moni eloko ezaki ya mabe, aloba olongola. Voilà. Eza lisu ko tia na mesa te. Mais auto teka ka biloko moko eza propre, pe ba cha ebele ba konzi pe ebele ba yak. Otune dinga Mouteba Pascal. Ba ebanga très 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 bien. C'est un bout pour ça. Na salata. Na Gambela. Na salata. On ça ici na sa mesa. Bino papa à l'époque,
lititi kobenda bato basopeta lititi te kaka na bonzambe yango ekomisi biso ti lelo avant to nakotaki na ngulu nazalaka na ngomba fraise ok nde totambolaki ne maleme oyo bakendaka vitesse nde bango bato batikaka biso en tout cas tu toshiteli ke biliko bandeko mosusu mo message ya suka esala bien bon vraiment message ya suka bandeko baza na posa kolia ngulu kolia taba banini awa na marché gambe mpenza toza pose soki aye atuni ke wapi papa muteba pascal bamosusu batuna wapa mapasa eza nde ngai afani nazoservir bamama ezala barestaurant toza na biso pose toza bien nasobena papa ozolela nini bonjour d'abord bonjour mama omonani papa langa kombo papa manzana emoni miso ekiti nini su papa langa mbongo ezosirkle te moye toteka bien eza te tala biloko nde tofani mikoma mondialiste no tobeta coupe du monde moto atekaka afandaka te moto atekaka te ozopesa bakilia biloko mais bakilia baza te bakilia pour le moment bakilia baza te toesa bino nene obisa batike chaque jour esala biso bien te po tozokuta tike ya finance na ya salongo makambo nyonso bapatante bon bakilia baza te biloko soko ebombi ebebi bo biso tokosetrouve ndenge eloko te tala nete exemple na pesi kilo ya ngombe kongola kokaulia kilo ya ngombe te kilo ya ngombe 30 000 kongole mpenza neti ngai nakolongola 30 000 nasombi kaka kilo na poto baoluka ngo badiaspora na kisasa 30 000 kilo ya ngombe yo kobimisa 30 000 bo fufu te makala te pilipili te okolia ngo ndenge kilo ya ngombe okolia ngo ndenge kilo ya ngulu 25 kilo taba 30 000 cher biloko 4 kilo 18 000 ozomona te mutu eleki aba mama cher kongola azolia te mbongo fe circule bato bateka tozwa mbongo omoni eloko toanga oposa nde yango wana me mbongo eza te tokolia mbongo ngombe yango nde yango wana eloko liloba ya suka bon bango bakonzi batala nde tozoloba nde bayoka na matoyi lokola bango mpe baza na matoyi balandaka biso fo basala par tous les moyens peuple congolais mpe tozala kimia makambo nyonso napesi bango mpe bambote bakonzi bazwa mbote bazwa mbote voilà très cher internaute bomona biloko eza na kinshasa eza biloko oyo bima oluka na poto malheureusement bozwa yango te na facilité biso na kinshasa ezali tozoko avancer toujours tala mpe na periode ya pilipili yango oyo esalaka moke moto alia biloko asei avec un petit piment yango oyo awa bofinga na biso olia so mutakala olimisa mpona terme soso mutakala yango oyo ya sachet mama bonjour oni mama nini rapport so mutakala eza combien soso mutakala eza combien mama na ngai soso mutakala eza wiki 10 000 ya mutakala te soso mutakala 10 000 francs sachet combien eleki wana eza 13 000 akokola te okakola po ani osa mutu ambongo mama soki na bien depuis notika soso ne se retrouve pe moke soma carton la combien neti carton ya pouleni osoma ngona lozela clair carton poule mutakala poule mutakala oyo munene wana mutakala munene osoma ngo 72 000 francs 8 pièces 9 pièces 10 pièces pesa quoi sachet wiliki carton à poids 12 à wiliki ça 133 000 soko teki yango bato mosusu balingaka mutakala te bato mosusu balingaka wiliki so bango totikaka boye nabi ba weekend arrivaka ta fete basombaka so bata fete basombaka beaucoup plus nene bato bafete te bayaka kosomba mpa na yo basombaka nini oyo etekamaka mbango ya mutakala to ya sachet bakoma moins cher biso ba 0 talo moke mutakala wiliki bato ya nde basombaka wiliki me bato oyo baliaka mutakala me bato bayebi wiliki baliaka wiliki mama message opesa parce que loto office bino na marché gambela te bapres biloko eza kokita tuso ya omata invitation biloko baprie biloko te office bino lelo na gambela bapres biloko eza kokita tuso ya komata eza ya komata
eza komata eza talo moke te boso totali dollar ndenge ezali na prix bango bazobetela eza likolo eza cher loba suku eza te naloba nini ayaka kosombela biso. Merci beaucoup. Voilà, tout à l'heure passer toujours on met plus ya ngoyo biloko ça biloko na mama tomate litungulu bon moi biloko pour ya ngo donc à la litungulu combien vous avez 100 francs marché Gambela litungulu 100 francs to na tomate mupiku 500 francs to na tomate mususu mupiku combien moko 200 francs en fait. Tu as lembi moko 200 francs. Donc voilà, tu as feuille moko 100 francs. Bon apporte bon on a bien. Ma pour n'a pas ça bien. Donc tu as céleri 100 francs et puis 100 francs 200 francs. Bah tu bah 100 francs bah ça 50 bah 200 francs et puis aïe 200 voilà. Le tout le monsieur yawo 300 francs. Donc feuille ça combien maman? 100 francs. Donc voilà. Poivron combien? Poivron 500 francs donc. Oh ya tangawisi. Nebike tangawisi oyo apa kolia eswana mukonga ba papa. Bana poto botala na bien. Papa so le problème. Maman est systématique. Maman so ima mango. Ala tangawisi aselo kiss mukonga bongi. Donc voilà tangawisi combien? 500 francs mukonga bongi ki ça. Voilà merci. Maman merci beaucoup. Donc on va avancer toujours. Totala ba priya biloko. Amene mazamba. Engaye. Matoto wa kisangani. Bina wasisa so ba ja papa. Na Kinshasa, tole misulele ki obino tinda biso. Bota bino mo bisu. Nyama zamba. Oh nyama zamba. Maman bonjour. Nyama combien ko maman? 3500. Bana poto boyoki nyama zamba na Kinshasa 3000 mupiku oso chonga ingana yana bana ngani so 5 nanga wana ata fufu 4 boules q o 5000 na ba ba kolia sko ali nene kwa mama na emi nene o combien 20 ko la te o kambula tu ala 10000 aujourd'hui tu ala 10000 aujourd'hui et à 10 000 ça. On a pas de voilà na biso bien. Les autres c'est nos spécial découverte ya biloko na grand marché Gambela. Biloko mo peso banda ki okene wapi. Donc biloko ba nyama zamba za biloko mo foto liara yango. Na place na la cuisse. Et on chambre froide vivre frais. On pèse ça goutte. Formol, c'est plus bien alias nyama zamba. Donc ba prix na on ça moins cher. Si on ka maman ça na pavillon. Ya misuru aussi na pigeon pour ki boye misuru na mama za mamu bange ma oteka amsu bakoko baza boko la bango amsu bana tilo na boko la bango donc maman opo bulo oteka enza masulu oteka donc mamu nyama zamba bana poto boye kina obe nganga elma na me no tipa mama so nyama zamba donc voilà je vais avancer ba soso oh so ba yani kokoriko. Ce sont les latés. Les latés. Allez, voilà. Très cher internaute. Tu remets sur la pavillon. Bah, tiens, sauce. N'a habité. Sauce dans sombre. À bout de la maman qui t'ôte. Maman, bonjour. Comment est maman là? Bonjour, il a sauce dans la maman qui t'ôte. Pas bout de la maman. Pourquoi on a perdu cette sauce à bout de la maman là? Sauce en combien? 29 000 au Kakoli. Comment 29 000 au Kakoli? Combien est-ce que nous prenons nos sous à combien? Parce que maintenant on a dit ça, on a porté, on a porté très biloko à Kinshasa. Bah on a somme bango. On a payé 10 000. Maman Laura Chou, il n'a somme le soso, il a 10 000 francs, bah pour une bango. Désolé, c'est pas ni mal un petit euro, na temps que je vois. Bah pour une 10 000 en salle. Tu vas soso, mon somme bango, que somme bango. Maman na osamsana. Maman itamita na bien. Telanga nanu. Na ko yelo ba ko somba te na bien. Musuma susongo wapi. Ko bayanga te bébé. Tala. Je t'aime beaucoup moins. Yebisa musuma ngwa. Yebisanga wapi. Na ferme nini. Donc le samba ferme les ébé. Tu vas qui colle wana. Ezali. Bon c'est tu vas quand même.
Na muke kaka. Na muke kaka. Merci. Hein. Voilà, très cher internaute. Nous avons toujours un grand marché Gambela. Ici, quand tu sais, nous avons pris à Biloko. Parce que bon, la porte, c'est raté. Quand vous avez un ami qui tient disons, vous avez un bilan fraîche. Vous avez un bilan naturel. Le reste, c'est la viande. La mise yango kauka to miama bene zamba do so la miloro na ngai nga so tibe olie nga biloko chauffeur na lia yango te nga zo na couche na lia te so na fête na olia na ngate ta ndo olia te nga la mise kauka ma ponu do to nga pa fe bisuni mena to kota na biloko matiti bo mona ba propre nous lelo bo mona biteku bo mona lelo vraiment donc vous avez toujours pensé que vous êtes au côté déjà, très cher à mes internautes. Donc ça, oui, le comment système à bidon. Voilà, Montréal, qui a avancé. Très cher à mes internautes. Vous avez un grand marché Gambela. Vous avez un marché pas maté. Donc, maintenant, avec Sabino, vraiment, biloko matiti, parce que tout ça, biloko. Malheureusement, voilà. Depuis na venu Befale. Ils ont venu Oyo. Ils sont venus à la boutique, dans la cité. Donc, ils sont venus à la boutique. Ils sont venus Miliki, Soukali, Massangu, tout comme ça. Heureusement, on a pris abordable. On a pris des gros. Il y a qui ont la cité dans la boutique. Et puis, awa. Mabola. Nous avons pour que tout l'homme m'appelle à lia yango. Mabola. Ils ont avancé. Ils sont venus, ils ont venu, ils ont reconnu. A venu Befale. Toujours dans la commune de Kassavou, précisément dans le marché de Gambela. Tout le temps, lelo. Tu dois passer après Bilor, tu dois faire Éthiopie. Tout le Bilor a relié à mes sounis, tout comme ça. Nous avons besoin de papier Bilor comme Titi, ils ont appris Boni. Voilà. Namoni mbala ya langa na mbala ya suka très cher à mes internautes bana poto bolela mbala langa nebisa kabiso ko Kinshasa ko lia kabilo ko bokuti poto zonga mo itoki no poto na tino ka mpuru moko awa mbala langa 5000 francs mbala suka 5000 francs au Kinshasa au poto te na Château Rouge bana poto eza combien o sikra à l'époque ma fils mabala ya collation ya anniversaire Rolia mbala sukali badako kata ngo bakali yango mais lelo yo par rapport au monde les ont évolué comme les frites mais comme ça mbala te esunga biso mbala secret 3000 francs donc voilà bon mon avis moko tu fais ça radio te donc pour avancer donc là ça va pas bilon na Kinshasa ndenge sala donc voilà donc là ça va pas biloko toujours na marché Gambela donc non je viens là ah miso kauka très cher à mes internautes bana pote aussi nganga El Mara tine biso miso kauka bomi moto va puis nango non ça colis bien sûr oui pomte moto va puis nango ah na moni combien 3000 francs misi moko bana pote ba mona tena di misi o budenga jone mona nga pasi na otama na micro na moy na kangelo kholi na tumbeli yango Ota 3000 euros moko. So tu non neuf c'est combien? Na mo na refrété kuna. 3000 et puis awa 5000 francs. Oh, ba bien ngoni. Oh 5000. Bon oh. Kama nioka. Eloko na liango na lobate. Ba mo na elma mutu mabe na tiki na banga vérité te. Mbisi oh ça ke bino bino ba nego na biso ba diaspora. Na Kinshasa ka bokena poto bosinga biso loko parce que loko sona zile tia mungwa to saisonno ngo bito tout miango to tsebi na glace ko na poto kamona donc voilà puis yango yo bosina ba mongo to somba so bosina mongo te yo moko ya Kinshasa zwanga loboko isa El Mara émission selaka wana na mona miso ko eza wa na ko memo tipa mère ko tsa mo wa mo sani ana bana boko la bana donc voilà awa a moko 2000 francs awa moko 2000 francs. TV za radio te. J'espère que bon mon a nié sur le baiser exact. Et puis awa c'est 1500 francs.
na nsima na biso mère solde na ye mère solde ya mwana mwasi bato solde na ye mboka eza crise oui mais basolde mpe ezalaka nango donc kisasa sozo pena 20 000 fois olia na bana bien dale bon vous comprenez là vite pa kisasa mboka elengi donc prestation bana basi mpe bakole mpe bana eza mias eya kisasa biso na kisasa bakole bana donc voilà on a tika leka te mais on merci la chère amie internaute voilà nous avons avancé toujours awa batsani bambeli bafouchette badi biloko te oyo eza biloko tolosoma à l'époque biloko ezali tosomba yango tutoke ville tutoke bisu ya biloko te bakalite biloko yango basana mbele bafouchette balutu bambeli basani bomona différence ezali biloko ya biloko oti bacommentaire esa pena kitoko makasi toko avancé toujours lelo bafacilité mpe biso oninga elamba bilamba biloko eza ngo moins cher osaba poussière oyo bafacilité biso eutaka banzela baportugal ye na ndenge angola ekoti lufu eki ntasa servi biso elima aponinga elamba boye epitela boye biloko nesunga biso donc voilà toko avancé toujours lelo pena nazoye pena temps ya kolakisa bino ndenge nini esepasaka awa na marché gambela oyo eza marché monene donc voilà naza pena na besoin bacommentaire na bino pena nazango dans les besoins parce que lelo nasali spécial émission boye bapris ya baarticle ya biloko donc babiloko ya biloko nde ezala na kinshasa donc voilà nayebi ke cameraman nanga aza me moral nanga ese toleka olose bapris ya biloko anga monanga makemba 5 000 francs makemba 5 000 makemba bonjour d'abord makemba 5 000 francs au Kinshasa makemba 5 000 francs na bamboka na bino disons makemba boye 5 000 francs bosa ba commentaire toloba mine na Kinshasa tokembaka non tokemba à 100% te parce que ana kiza makemba o nesinga elma na kokana bio kilo te so na des morceaux na toni na lali na bana 3 so somi ya 5 000 bo na betango na tokisi yango na sali mo loro mo batawa ponu tolimo ki anga na kati à suivre tu vas avancer toujours donc voilà tu es ma desu donc voilà tu fais ça radio te ma desu yango awa madesu mingi tokola madesu na mbwengi mélange à l'époque na kiso na uti classe na enda ku mama bisi na madesu na mbwengi na loso ngano le loso te ngale loso te ngali akafunga mto bandimele afu sikoyo madesu eko madesu ebele à l'époque il y a un sous moins 2 ou 3 sortes mais les là au moins la différence il y a pas prix au hôtel awa copo 4 000 francs au hôtel a copo 3 000 francs au hôtel a copo 4 500 au hôtel a copo 2 800 au hôtel a 4 000 au hôtel a 3 000 au hôtel a 2 000 au hôtel a 3 500 il y a différent et ça m'a dit sous son mis à des potes qui n'ont la moto elles ont les matés kuba faut en connaître mais nous tout au tika maman ngebunge c'est sauce bana malien donc voilà bana pote ba bien prendre ma desu hôtel prendre ba coupe ma desu TV ça radio c'est très cher à internaute lelo la spéciale émission ya ba prix ya biloko rolia na grand marché Gambela bon moi na bino ma desu yango donc ezolo moi ali sekite ils ont avancer toujours donc voilà non tamola to lac Sabino oh Thompson poisson yango Thompson na poto oza combien obisanga prix oza combien maman bonjour comment on a maman Lydie on visiter dans marché Gambela biloko nde ba présala bana poto mabuda biso baba kala malile bele biso lia be kolega baba buda biso na kisasa Thompson wana combien oh moko 10 000 ça peut être 10 000 maman na on a 30 euros hein so il a dit combien il a dit 7 000 à débattre non voilà pour te boyoka to legi bi le lia pour te distraction poti bi no malili et mon silika mon silikate to mi no lia poisson mon na 10 000 francs n'importe combien 40 euros récité te ce que vous ram combien eh toi ça m'a moins cher bébé combien ah ouais ram on a la valeur à 35 $ hein
Ça combien de morceaux na kati? ezali febele na poto batekela noka ba 5 kilo biso siko a ba 10 kilo tale 10 kilos alors Ghana pe beaucoup plus. ina gagné te bona kama kana msala C'est pe na musu ba bomba. Musu ba lela na zo raté, yo zo raté yo sali na wendi. Muto a gagné raté. Otika copite. Muto o yesi o gagnera. na kotika pena bebe na kotika oyo eza mboka biso kongo mboka elengi Aleki ba ona poto na olia. Yebisa bango. eza banda kala oyo eza moto Ko bergine akomi bisa biso. kuna fela ata ba 30 euro te wana Ko message no pesa papa na prêter. yaya ozo kosa sona elanga ya bebe bosa boya oya minene yango Aya musu ba ye. Ngamuna ya no na ya mapa na yo. Mo mu le ngombo. Juba ko yelu kana ya abasu ba poisson. yaka bango boya Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Très cher ami internaute. Makema e. Nabia makema e. Nada makema retumba e. Maman télévision e. Ah makema gomi maman. Makema 5 000, 3 000, 2 000, 1000 francs pesa la nango. Eh na poto lo 1000 francs. Maman, okene matadi kiba to wapi? Tokena ipeni matadi kibala emo pe na kasabuka ba pakene msakasa. Ah, force wana. A force opala busujalo. Tokena pa masimanimba. Tuma kema osuma onene, za na carton, za na panier tout ça nene. Makema yoso na ba régime. Régime na ba saki ba we kata na wana bateka ngo na ba saki. Voilà. Osuma onene c'est comme régime combien? Régime ba 20 000 eza, ya ba 50 000 pe, ya ba 10 000, 15 000. Ça dépend de bénéficie quand même parce que tout le monde déjà 20 000 francs. Tu intéressé au tika cop. Donc on sait déjà comment c'est intéressé, c'est comme ça non? Intérêt à l'ampoule, soit un lobby que le pays a mukona yo au sepela au seka. C'est parce que lobby que le ya yote et bon ma fait mongo parfois. On a conquérir c'est pas na poto. Mama boudara biso na kinto liara bien fait. Mais ça mais c'est pas bon. Ya. Tolia bien pour te faire biso. Ba santé biso za kitoko. Kuna na poto visa cher. Biso na moi cher na biso to vivre to nia to futa bandaku. To boko na bana to tango ba classe ba université to fu. Yo fere kuna kuto ya cher kuna kuto professeur yo fere. Merci beaucoup. Que maman peut le battre. Lui le bezali. Même moral hein. Kitoko. Voilà. Nous allons avancer. Très cher internaute. J'espère que maman déjà a pris un grand marché Gambela. Ils ont marché et ça a plusieurs communes. Bah, tu commune presque tous les 24 communes à Kinshasa. Bah, il y a la COP na marché Gambela. On va payer ça va droit là-bas comme d'habitude. Va foutre à ticket à l'État. Va ticket ni au sein à foutre. Mais ça va différents articles on va tirer à la Gambela. Mais là, c'est là vraiment avec Sabino. N'est-ce c'est pas ça ici en Kinshasa va marcher. J'espère que vraiment déjà nous sommes pendant la journée. Batu ba so mamilo wa lia ba kele sabara mo manna. Batu ba c'est bon donc voilà. Donc banine. O asombe logo rolia. O asombe logo rolata. On se veut le préféré le na bilo rolia. Et puis à la prochaine émission au bout tout. Na bisa na poto bela corona. Bulu kutu bomela. Biso ki chese biloko na ya raté. Moni bulu kutu eza traitant et traitant eza kiss. Donc soit accompagner on a sinna terrible. On a tous na grippe mama casse. Na lali na sisi na mama so bela. Bulu kutu sinna na sutu na biliban na payant. Ya 1000 francs. Moi na nga winner atoki selinga ngo. Na meli. Ngayo grippe si mungo zongite. Bon, plus la différence. Et mission c'est là qui wana oboyeba ki mo ka uki wana. Na différence c'est par rapport à eux. Et ça biloko oboye biso na Kinshasa. To profita ka consommer biloko to na Kinshasa. Lelo sur ke mikili na mona buluku na passe. Vraiment buluku to mo ma 50 euros. Ana Kinshasa so en sous 2000. Maman, bonjour d'abord. Bonjour maman nanga. Bonjour. Comment nani? Kena kuna pas. Maman, buluku to combien? Ouais maman buluku. Maman nanga buluku 1500. Et traité maman. Tu es bien malade ni. Posu, coronavirus, ma malade est belé bien. Ma fièvre qui me sent bien. Tu vas na poto tina bango sa ndeni. Wana ka ko fleta ngoti.
tindeli bango yango esunga bango makasi surtout bango kuna makasi atokisi yango na sinda accompagné alambe etoki ameli yango akotoka atuka fièvre ekosi ediminaka mpe bagrese na nzoto atuka mama soki bato batala émission oyo bacontacte nga baya besoin bulu kutu nga na yo luka sanga elongi nga na yo luka atuka na yo luka otofrete otina bango parce que eza bilo mo bato baoluka yango makasi sanga elongi na yo luka opena mama surtout na période oyo tozali meme na kisasa ezotambola fort po toza na eta moko tala kaka esungamakasi peza ebele soko basombi yaka mpe opianga nakoya awa tokosomba yango tozali tina biso mbale okozwa mama okozwa merci beaucoup voilà très cher ami internaute totambola toujours tobima vers Éthiopie bisika toshite na biso dongo dongo bana foto bi dongo 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 eloko na liango trop na matete donc la femme maman na biso pe asona maman na kufa sérieux de ce qui est femme maman na biso wenza matete dongo dongo ezaki loko eloko niata alepo ba série ngai mwa muke donc na liango trop sérieux zene makola soso je sais pas si makola soso ezala kaka wenza matete lelo muy dongo dongo esungaka mingi bandengo na biso ba promesse toma même neza mobesu boyo okokata yango otafuni omelise yiwana eswana estomac botela prix nango mana poto mama Laura Choué mama Matou Koti mi à mort depuis en veste botala 1000 francs obisi nanga mona tinda bino te na yiba mino moda botini na kange mino nyonso eza na frete eza traitant et traitaka ba maladi surtout ya motema bande baza na problème cœur problème estomac ye ata mobeso kasi kati nga za nga mona bela no estomac makasi le sona nga za yango donc dongo déjà na gambela 1000 francs na poto combien so eza poto to tina mona so même tina bino parce que lelo c'est spécial émission to like sabino ne to vivre na Kinshasa ba priya bartike biloko kolia nyonso moi bino to lela ka opiaka to liaka bien exactement lia ngai bapekisa biloko mpona bana mibali soki mwana mwasi olesa papa eloko mingi obonga papa vitesse age folimisanga elemisaka papa eza mpona biso nesinga sa émission boye to mosu na monene mona bamama na 10 000 ngai na kalinya ngai papa liaka biloko te epi épinard à l'époque tolio beaucoup plus na mabumu ya ngombe so na kosi bana poto bosironi na ito lia na mongo mila épinard yango donc tolio mona épinard ezi biloko mo befuto lia na kasi maloba te mais tala elongo na monde babi oyo babi yango ndunda mais légume vert eloko oyo balia yango na moto soko malili okolia yango te bana poto botala ndunda légume verte nga nalambaka yango pozalaka vert natia yango na moto natokisi yango natie bicarbonate natie litungulu nga nalamba yango kaka bongo mapipila mbuma abimaka verte boye soit natumbi thomson soit natumbi cuisse nga alinga yango bongo soso na olia yango na bini te na cuisse to poisson botala yango Kinshasa mboka elenge oza na posa na yango ocontacte ngai nakoyana na gamena biloko mama neso mama interview na kanya na moto na oyepe mama intere ndunda mama mo 5 € ndunda to kanga lisite ke poto eke bosala yango déjà tosa bemission bambika botie bamoto tindela bino bemission ya makambo epele so pourquoi pas na marché gamena mama balebe mbongo bana poto oyo anga naza émotionné vous comprenez l'émotion nanga oyo ezali mila nani alia ateta te aisa ngai elakisi mo isanga bino mo mila oyo toyesi bamama batokisi yango toyebi mwa dembuma nango nalie nakoki kwemo nakoki libanga na teti na biso lomo eza na kati ya pembe wana lie siko eloko wana ye kompene bikedi sera soko lie bongo
Maman ozanga mongo, mongo nini ozanga. Eza le muza naturel, faut to liango. Monsieur la tête kaka mila wana tête mukokoli wana donc. Na liango na mekedi. Ezaka bien accompagné. Mila na bité maman mpika mila combien par 1000 francs. 1000 francs mpika. Ah mais rejoint oui bité bon. 1000 francs mila. Bana poto ba kama. Rejoint wapi maman nga 1000 francs solde makasi be poani. On a quoi? $10,000. Bana poto, atie 1000 francs atie $1,000. Na basi ba 0,00 na $. Mais rejoint wapi? On a dit brasserie. C'est là parce que c'est comme si tu as mis les éblots à raison. Tu connais sommes on va prendre. On a sommes à ma panier. Panier on a auto sommes à 5,000, on sous 30,000. Et on peut t'en 1,000 francs. C'est vrai quand même. Ah, quand on a l'école de nous na tout les aux amis doit bien on. Oh vite écoutez. Vite auto balamba on est. Balamba on gagne balamba ndundati. Les différences, c'est parce que il y a des habits écoute. Vous avez un moment où nous avons exact. Voilà, l'équipe verte, tout ça, ils sont vertes. Oh, c'est un rapport d'amour sauce par rapport. Ils ont bon côté. Tala, il y en a qui maman, maman, na yo. Bon, ma robert, na ngana yo luka yo. Oti habit écoute. Faut maman na yo. Batala bino, maman na kosi. Matembele na raté matembele ngani matembele ya somo ma pisa mo message suwa to ba buda biso lia bien ya to lia kitoko matembe ndunda onde za boye ozu yango sali yango bio sukoli otena nzungu otokisi yango olami yango kitoko tembisa okakote tomati litungulu ai moskadi ndendi so sali yango nyonso no sali sauce obwaki na kato ozu ndundo dindisi olami yango kitoko wana zala ekangi papa zala ekangi penza samwamba kitoko nambisa kokauka kitoko. Merci beaucoup maman. Voilà, vous comprenez bien ce qui s'est passé ici dans le marché Gambela. Donc voilà, plusieurs artistes, plusieurs repas, aliments. Bon, moi, déjà, tonton Laxabino qui était fait à la radio. La Kinshasa, on fait bien parce que Bilo est bio naturel. Bilo Matiti, vraiment, c'est très important pour nous relier à un. Parce que tout le monde a beaucoup plus de relier à Bilo à chambre froide. Les on a elle marabe, moi, on a couffé pour année. Trop de chambres froides. Nalia kuisi ngala na kuisi wapi na kuista no lambiso ka ukapona umya na mokini bomona fufu bakongo fufu ya poussière ya Congo central bana poto bomona nga poto tina ba mbona na muka bilongo bomona ona sabe misho ba so se ba mbona na bilo pendako no somo na tindeli bino botala ba pri bino wana lo bate bota ba pe ya fufu pembe ni mota ba no ina lo bana sute bota bon mo na pri biloko c'est bon fufu pembe pri no yango oh c'est mon na Kinshasa to liaka su masangu te ami tuna masangu kenda wapi ata ba luba lia su masangu te so elimu ekufa to kenda wapi to mara c'est mon et puis c'est mon les ba qualité différente. Là, c'est moi, nous sommes moins cher, à lire à moins à lire. C'est moi, nous sommes les colos, lire à moins bien. Nous sommes les c'est moi, c'est là, au lit, c'est moi. Et ça, vous avez mis 3-4 sortes. Il faut que la connaisseur. Bandez, vous êtes raboy. Il faut que la connaisseur pour que l'eau a qualité. Si vous connaissez la terre, l'eau m'a bien, t'es bien, vous doit écrire, maman, c'est plus que l'eau bien. Si vous ne traînez pas, c'est fou. Nous sommes la connaisseur. Si vous connaissez, l'eau a bien, nous sommes qui c'était expérience. Connaissance d'un coup d'œil. Donc, ça, ma sangu, tu as enterré en Okala. Ça, on a bossé depuis 2016. Et ça, c'est 17. Tu lis sur ma sangu, c'est mon. Il y a un PMB Zala. Il y a un pote. C'est mon PMB. Donc, on a préféré à nous, là, c'est mon PMB. Bon, mon a, écolo 3000, Copo 1500. Si c'est mon PMB, vient ma casse. Nous, c'est la constant. Nous, on a mon lambit. C'est moi la paix, mais je suis un peu bon. Là, bas mi balai. C'est moi la grande sœur, qui est mieux de pas l'imam, mi sac. Je vais d'abord, on a fouf. Ma petite bon là, on va tirer comme ça temps. Et puis foufou là, c'est très important pour l'estomac. Pour négliger foufou là tête, les estomac, nous t'aimons qui ici, il y a mon nez le couteau.
faut la 2 fois poso nga força te moi poso batuma babala wana na pipi na do d'arabe na mema ebele mo estomé si donc to ndengisa bilo mususu te to les amis to vivre na Kinshasa biso na complexité bino wana poto ba dollar na bino bero na bino ba livre sterling na bino biso ka franc congolais to lesa bana maman bango ba sala cop vous ça muta coup de vous marché comme un grand marché pas un marché minene tu vas avancer tous les articles d'artistes articles disons autolaxité après trop chuter donc voilà très cher internaute et bien radio le spécial émission c'est bino na biloko olia na marché Gambela si vous se payez na vraiment moi m'appelle l'intervenir bango numéro na répéter toujours c'est plus 243 89 80 190 20 je répète encore plus 243 89 80 190 20 voilà maintenant nous prête il y a rechuté parce que tu l'as dit c'est le lili bande baneki na souka lelo la spéciale émission nous na article bio relia ni etera na grand marché Gambela mais on a vu que à la prochaine émission nazo sala émission ya bilamba ya tombola buaka moye babiluma tombola utaka wapi batu bakata bana basuma ngo wapi boye banga la prochaine émission donc merci beaucoup pour la confiance et fidélité bon pesa biso toujours sur notre chaîne ya biso podcast mais bon les émissions de la télévision la biso mais de ça émission la biso ça va commenter mais bon partager bon like en tout cas ça biso plaisir ma casse on a profité na saluer na remercier ma boss na biso quoi mon patron ma boss Roni Malunama ma boss Yannick Malunama sans oublier aussi notre boss Jackie na Londres pourquoi pas na remercier directement notre mère boss maman Laura Chou monter ma boss live pourquoi pas na pisa moto na mamutu na kasi maman Matou côté mis à mort depuis en veste sans oublier aussi mon vieux Afo Diabakawa motema ya maman Brigitte depuis Grenoble maman na Gloria Gonda la fille en couleur maman na ma grande famille Mialou maman na batuni na soutenir vraiment la prière le col Igor Cyprien Aigle mon vieux depuis Canada Maurice Wabelo maman bien tout vraiment malgré elle mort de la presse sans oublier aussi mon vieux Capolizopo moi na Oni Britannique à ton merci pour l'assister ça la grande fille depuis London maman vraiment na tout batala ka émission na biso passa ba commentaire ba like kaka ba partager ba maratwa na la toujours pour na bilengi pour na pour sentiment na bisa bilengi toujours ni lo bakaka zalawa musika te na mona rayo bon benga biso ba numéros ba du cash pour ba remarque ba motivation en tout cas et c'est un plaisir ma casse j'étais avec mon caméraman Josué Mungu auto balangi na émission balé direction na suka ali na cité la nga na koloba kaka soki na kufite soki penzambe azomite ngela bio to kitana à la prochaine émission kaka moi je vous dis bye bye ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai osali ya kokamo